Shana manane sana. Shana manana mayana saka. Dibi diba. Mbote bonjour, Kimia Bolingo Esengo. Ezalokati ya mabota mabino bino ba bozuli baku ya kotala lisusu ba film na biso ya Malibo Movie Club Cinéma. Kaka ndenge na ebisaka bino na Malibo Movie boko zwaka ba film sika ba film kalate ko bunga bunga te lelo ezali film na biso ya sika. Première partie ya film na biso ya kaka ndenge na lakaki bino na lakaka pe na kokisaka na bandaka pe na silisaka. Zala scotché, Zala branché toujours avec la voix angélique. Malibo Movie, Daddy Cœur, 25 fois champion du Congo yeyo. Nalobaka na kosakate, nabandaka pe na silisaka. Lelo, film yangoyo, kaka ndenge boze belé na bandako, boko zela. Kaka ndenge boze belé, boko zela botala, film na bino, kasi, na sengi lelo ba maman moins intelligence. Kasi so ki pe wanate, nalobaka kelasi yangoyo, to komi pembeni mama ko zela te septembre bando wela wela oko komisa mwana wapi ngonga yango yo maman ndiyo mtozali na changu tope bipai na bipai kasi tope sape félicitations na baye onyoso bazu examen d'état na bango félicitations na bino nyonso kasi suki wana te ba parents bazo makoki ba pesa bana makoki à continuer parce que classe est très nécessaire na vie à moto awozi diplôme est à fin du monde était appelé limite souka ba étude té kende université kota ba centre professionnel lié kola au pesa bo mo na valeur. Merci Kasina Lobi to sala ndenge nini keba to komi na système toujours il y a 1308 code à succès code à mbongo code à moto ndenge to kwesaki mitendi ndenge to kwesaki bipai na bipai. Merci na ba maman parce que grâce na bino nde Malibo Movie akomata se komata. Je vous invite à suivre la tranche la plus suivie de films nigériens interprétés en lingala en Afrique centrale. Programme na biso ba chaîne ezole kanasi noté yango soki po bungi benga le sexy boy na koyebisa yo ndenge nini osala heure nini pesha nini o biso tolekaka kasi ba maman wapi bino ba maman tochelo boko na motema tolobi Malibo Movie tolela yo fort ne kaka bolelanga fort ndenga pene la bino ya mingi yango bolingo na bino ici comme un conditionnel kasi film yango lingi ko banda benga tantine benga voisin yebisa ye Malibo si ya bandi tanga tombulaka maboko ezalaka poto créer connexion tombola maboko yo mbala mbuku tana biso avant total la film to tombolaka maboko tango papa Simon Landu motema mama lisi futi avandi akozela to banda tombola maboko ningisa koko ibisa koko Malibo lobi to tombola maboko benga mama zali banda yepa ya ko tombola maboko ni nyango yeba kotuna yango yeye ozaki diba toke lisusu yango yeye ni nyango yeye ya basantu badia satana ya bakoko yuka nakoma peto nzambe papa maman ndeko mwasi pe ndeko mobali yo mutozali kometungisama na maladi ya VIH sida goitre ya kingo hépatite prostate talakisi weza kopesa lobiko yango yoye na lobi S4 kisi eza kobikisa yoka ba témoignage kasi koboko la maladie te S4 ye pona kobikisa VIH sida goitre ya kingo hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo Dès qu'il n'a pas de maladie, il va venir à sida.
azaki so otali bobi te muto okufaka sikoyo nalandi docteur na ngai nzambe atindelaki biso bite navanda kaka na poko anatala na boye docteur nalandeli etina suka akomaki vuma escalette letla ngai ye escalette monokaki muto okufa me lelo tala azongi na kati ya badonki na kati ya bato na bomoi donc gotre ebimaki nga na kingo na coup gauche awa ebimaki nga esali presque 2 ans ondaka nga esali nga ekosila mais nga mona azalaki deya na babiti te nga natambolaki bakote ebele nazalaki na babiti kekoki kosila na bakisi mais esali nga kosila napesa ye confiance male S4 nde na ndomela malembe ne ya kopakola nyonso na ndaosalela nga mona azongi misusu naye kotémoigne na oyo namoni vraiment yango nabengi bino boye oyo nyonso aza na malade ya parce que S4 esali biloko ya kokamwa ka ndenge nayakaki kuna nadwi kisi na meli après 1 mois résultat yango oyo nake l'hôpital résultat yango oyo ebimi S4 yango oyo eye mpona kobikisa yo moto umeli na maladi kovanda na ndako te yaka benga numero na biso 084 24 02 957 bongo ozwa S4 obikisama na bokono oyo eza kotungisa yo Senteme mabiso ne bala chapa na bala mamiwata na biso yango ebandi première partie ya film na biso ya bolingo na ghetto bolingo ya ghetto avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka ozoki mabwe pona nini bongo oyo aza kokima boye pona nini na lobi na yebi te awa pe mama moko akosona na telefone niza koleka na lobi première partie ya film na biso ya bolingo ya ghetto yango yo te yo zela otala okoyeba naza muyibi te bazola nanga pamba naza muyibi te kende kima otiki akende obeti fo pourquoi otiki akende te asala eloko te pourquoi bozolanda ye te ye makambo oyebi yango te fale po tika akende fala pake otika ye ate merci nakolandela likambo yango bien au revoir bye na yo na lobaka korataka première partie ya film te parce que yango ezalaka na base ya histoire kuna bazolanda moto tala okofutela ye ozosimba ngai oza liboma olingi nasala nini olingi nasala nini te nini yango mais pourquoi bozotungisa mwana mwasi bino baya ya mibali bozotungisa mwana mwasi pourquoi osalini osimbi biso ozomilukela ngambo ekoluka liwato nini yango yo baye kokotela yo lokola bakotela okoyeba bakosala ngelo te buzoba tala bamiyibi moko boye te ekoki te mwana mwasi sengeli te azala boye mwana mwasi ngai mama oyebi te wana mituna ozomitunaka yo moko otuni te ozwa biyano tuna ozwa biyano kocomprendre ok siko oyebisanga yo oza nani ngai olingo oyeba soki naza nani ngai nde noko oyo asimbaka mabele oti na se eske oki lolaka wana oki yango te nga nasalaka baje te nga na controlaka territoire nga nakemba koto ta madame zana explique eloko moko omoni naza boye naza na demi tour mais ti lelo non nasalela motu na nga moko te tala naza na motu mosusu en réserve donc bongo etonda ndomoni awa mais nalembi place oyo nalembi kofanda na quartier oyo tala on dirait venir awa ezate madame est-ce que vous comprendre de yango risquaka vino po bikisaka bato mwana mbali oyo ngai na risque vi na ngai mama te nasali wana ezeloka mokie nga nakokufa te nga nakokufa lelo te ngai nakoumela nga fo boma ngai ifo boma na nzambe nde ozomona ngai awa en tout cas nazomona oza na moto kati na yo tu brûles au fond de toi ya solo en tout cas nasepeli na yo bonga kotali boye mpona nini en tout cas oza femme moko très parfaite tala ozwa carte nanga benga nga tokosolola madame ezela nano
lokuta. Et ça là on a zo candidaté. Jamais lokuta. Donc ozo penser que ngana bimaka na bana basi. Ozo penser que nga donc ozo monanga bozo monanga lokwa lesbienne qui na bimaka na bana basi na lingaka basi. Te bino nyonso nzamba punir bino. Pourquoi bo monaka basi na tika bongo? Yako beaucoup bozo bana nganya mike basi ko sakana na bango. Ko sakana na bango. Sko opesa nga carte pour que na rappelo to sala nini? To kutana nini? Pourquoi to talanga be ozo seka lobate? Fongwama pasuka na yokayo. Pasuka. Te actuellement nasa na posande yo bala mona na nga mobali. Oui. Yes. Naza na posa yo obala l'unique mwana nanga mobali naza na ye. Oh atali soki aza na fièvre. Elingela bani nango. Te zela na vérifier. Zela na vérifier nanu. Oza sûr que oza bien madame. Te pour moni quartier oyo. Ba tout ça ba meli moi makaya balobaka ne makambo zoloba. Peut-être makaya meli zo bouger dans mutu na yo. Te nayebi kozo considérer nga ozo munanga lokola muko ya bateau vivaka na bango koto. Mais tala offre na yelio en tout cas la meilleure offre oyo kokozwa. Soko sepeli en tout cas soko ndimi okozwa nyonso oza nango posa et puis on na opesa yo e ko longola na quartier oyo e ko bimiso na quartier oyo. Jeune fille ngani yanke ya lingaka basimba batute ye mokonza mabele malgré zanzele mais za mokonza mabele amibenga ka bongo. Mais maman oyo azo proposer soi-disant abala mwana na ye est-ce que c'est solo to pesari juste kaka ruse pour que approcher jeune fille oyo na lobi na yebité première partie à filmer na biso ya bolingo ya ghetto ya ngoyo avec le sexy boy Malebo movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosakate le 13 août anniversaire à Malebo moi cadeau moi combo moi nini et vous salanga bien merci na bino banso bokotala kanga bisike zomi bino ah on a kati ya RDC tope libanda mboka partout bozali merci. Hey chérie nangai tu es élégant je t'aime beaucoup tu es tellement élégant oh hey mon cœur oh ah walo langolo fitana kasi Malebo alobi boye na rappeler bino lisusu ba formation pour na make-up coiffure micro-sholding na extension basil et bandi zwa numéro obenga centre de formation oza na njili yo oza na masina oza na kimbanteke yaka na quartier 1 na njili juste en face à station Engen yaka oyekola na lobi micro-sholding extension basil te linga mwana mwasi ote soka zaka pembe na mwana nga mobali empêcha kanga na sola na mwana nga mobali j'ai dit pardon j'ai dit yamba appel na yo décrocher appel na yo décrocher ah nzambe o te mwana nga ya koma vraiment très différent de pas comment revivre na mwana mwasi oyo à penser à dire nga na étrangère na mwana nga moko okabola nga na mwana nga moko na koma lokola étrangère vis-à-vis ya mwana na ngai na kosala nini. Il faut la salle à plan mon koboé. Il faut la salle à quelque chose. Moi ça koko boto langa moi nanga boete. Nzambe pesangai solution. Kutani sanga na solution na nzela nangai. Na sala nini pona moi nanga mobali. Chidi yamba appel. Mama mutazo benga. Bana basi bele pe bazalaka. Soka lingai na mobali. Akosala to kabule na libota surtout mingi. Soki mama na ina na kufate. Na mituna pourquoi ezalaka bongo pourquoi basi bakomaka ba adversaire ya ba mama o babota biso ezalaka nini nasa koluka yo na kimi mbangu na mona ki okotaki nzela kapela yo na katelo na nzela ya limete na kanga yo yo mona ya kukuta na yo awa Jésus yo malongo komi kutu accident okufa kaka po okuta na ngai bongo carte na pesa ki yo pourquoi benginga na ngote numéro za wana na kati na bosanaki kosilikate madame falaki na benga yo na bosanaki yaka nakota kota to solo la kota o mwana mwasi mobimba coupe kaka na se coiffure le quoi mobile est-ce que aza lesbienne te ya boyaki alobi aza lesbienne te bino bokoma kaka soko moni mwana nganya moke alataka mwa t-shirt ya mibali
moi gondo o te azala lesbienne ya lobi aza lesbienne te ezaka style na ye vestimentaire asepelaka kolata bongo mais na pesa ki o carte nanga pour que benga ngai madame kosilika te o comprendre biso ndenge to vivre na monde na biso po bino batambongo ta bonele ko boma bino ezaki bozala kaka na ba programme bozala kaka occupé tala o mon ngai ba risque na zwaka eza ba risque o bino boko ko zwango te o mon place o kutaki nga wana o nazo big sa mona mobali wana ba ngai ba betaye Sko donc na six na raisonner comme ngo pesa ngiza Africop ndina bandola na tunyo te bobimela kinzela ya kapela na croiser les bino na nzela kuna ya 12e rue sko yebisanga nano onyoka mipomo na ngai kombono nani kombo nanga wa maka mama madame ebini nengeloba wa maka elingeloba ke bomengo na ngai vi na ngai ko uta musika ko resur vi na ngai ko uta na musika te oza mwasi kitoko na sepeli na yo en tout cas naza vraiment impatiente pour que nakutanisa yo na mwana na ngawa ya mobali mais nayebi ke okosala oyo nga na kosenga osala te madame olobeli susu likambo ya mwana nga mobali est-ce que eza sérieux naza sérieuse oza sûr oui naza sûr et puis na promettre que na reprendre soin na yo na likambo nazosenga yo osalela ngai te madame kopo kitoko na osala ngo mama de mama o mama azala calme na kobeta kopa ngo shosho kitoko salanga confiance tozonga ndako tala moni nzela oyo nzela osoko yango 10 fois pinene kotoboka surtout mikolo kwa batotonga banzela kwanga su nzela te poussière boss panchofa est-ce que nzela o maîtriser ngo ndenge nini est-ce que landi première partie ya film na biso ya bolingo ya ghetto ya ngoyo mama kutani na moi jeune fille na nzela ayebisi asa na posa bala mwana na ye pourquoi parce que akutana ki na ye na événement moko boye ouais celle que mama yo ka plaisir na motema kuta ndima kiteke mwana mwasa ko sala makambo ya salaka ye yo mimina ndako na ye mama bilamba ko sombela ngoyo tala tala t-shirt oyo tala t-shirt na mona ki on pas malebo tonga salaki marche na ye de loisirs ni na ngo sala ni nengo te eza bilamba mibala bilamba mibali kasi merde ngaza mobali naza yaya siko soki oza mobali mwana nanga mobali akolingo ndenge nini madame tala ngai so na longoli bilamba nazalaka mwana mwasi elamba ezaka kaka eloko nalinga kolata naza mwasi na ndenge akati te mais soki ozolata bilamba lolenge oyo akotala ata kotala te epuis makambo tongi tosala ekosimba te madame zala calme oyo eza kaka bilamba oyo eza baforme nga nalingaka te en tout cas sûrement namoni ndire oyebi nde elamba kolata te zela nga nalakisa yo elamba boye nde esingi lolata bilamba boye oyo kitoko mpe ekobonga na yo oyo ekosalaki ekibomwasi na yo bote na yo elakisama tala ozomona oza pembe ya naturel yo pakola bipakola te sokola ti ba couleur nazo ponela yo okobima kitoko epi zela na kolukilo pe ba sous-vêtement moko ya bien faut comme la talokola mwana mwasi ozola talokola mwana mobali bondire likama na vitoni nyango madame ni nango zo ba sous-vêtement na sous-vêtement ba sous-vêtement bien madame ya muke wana we benda na kalokola élastique na zo biso wana mama te wana te te bongo folata yo kokola ta ba boxeur te lokola mwana mobali oza mwana mwasi imaginez que sokola ti ba sous-vêtement mo ya propre et puis la ti robe bien on se sentir vraiment être une femme mwana mwasi folata lokola mwasi kola to kwa mibali te et puis mato ino bwendenge nini te peut-être te bunga ki ton nazo la garçon na OK ça la calme comme ça ngamo kona kolokolo ba accessoire na ba fantaisie pour que bimisa ki bo mwasi na yo zela za to kota côté ya ba accessoire kota ba fantaisie est-ce que ça kolanda bébé est-ce que mon téléphone nanga te téléphone na yo zela yango yo merci Seigneur na ça ko panga ko perdre ngo inquiet pourquoi ozo banga pona ni ata téléphone ebungi ozo mtambongo somba mususu te zela na ebisa yo combien de fois na répéter la ka lisusu ke koza na mbongo ngelo bateko gaspia ka nyonso na yebi
na yebi wana lubaka na nga ngonga na ngonga po ke tikala na mutu na nga ke mutambongo aza wana te pona ko dépenser et que maman na pesa ko conseil pour que o gérer la finance na bien oza jalouse jalouse nani ya mama na yo te soki otuninga na ko episoke yende mtaka na zuwa contre ngai te kana ko za na zuwa contre yete yem tazala kaka soki nga na pesio toli ye fois ko episo le contraire te bébé kobosana te wana asa mama na ngai mais nayebi ke alingaka na ye yo asepelaka mpe na yo bébé mokolo nini mama nokondima ngai mokolo nini mama na yo akotia lipamboli na likolo ya relation nga na yo mokoni akosoutenir yo pour ke oyo akobima na libota na biso bébé mama na ngai ye aza motema malamu aza genre abasi oteke akoempêche mona na ye à vivre vie à l'aise zala juste patiente bébé. C'est vrai, naza patiente, mais jamais okoki jamais kozwanga kaka simple bongo, jamais koki dépensera bongo, avant de dépenser bongo nanga, il faut tout la maman na yo. T'es mes bébés, on a problème te, problème ça wana te na gestion bongo nangai. Bébé, donc olingi gana stopper ko voyager, ko bima parce que yo maman noa se plarater na moi so voyager pamba. Bébé, tant maman nangai a cédé qui nga gestion accompagnée. C'est vrai après ça nga exigence mususu pour nous contrôler finance. Dans la bouindinga attaque abela scanon sombate. Dans la voyage nga balo atel retour au pesangai. T'es na otala. Je vais voir ce que je préfère pour toi. Bébé, je suis impatiente. Et patiente au kende. Na kende Lomé, na kende Lagos. Na tout na karate chérie. Pour Dubaï mi kona zo kende te. OK, d'accord, na yebini na ko résoudre ngo. Zala calme mon cœur. Zala calme chérie. Malebo a Pessimboté. À tout seigneur, à tout honneur, le DG Laurent Kalombo. Are you ready? Le DG Laurent Kalombo. Malebo a Pessimboté. Nabo Sante Yajo Kangani, mon premier le sénateur à vie. Bote Sika Ezwamio. Kasi Yom Tolingo Zwa numéro. Il y a Ray Hair Beauty. Pour que Oyako Yekola. Make-up, coiffure, micro-shoulding, na extension Basile, zone numéro 089 49 29 958 na Bandeli pour Oyako Yekola. Make-up, coiffure, micro-shoulding, extension Basile, zone numéro 089 49 29 958. Ce qui est le numéro Anna. Dès qu'on s'enregistrer pour que oya koyekola maman fani nanda koza ko sale le côté yara koyekola parce que à partir il y a le 15 août ma formation est bandi un mois ya pamba ozu préfet na yo pe komi capable ya ko tonga pas entreprise na yo pe ko lukambongo longwa na zololo inscription ezaka kana 5000 francs otuni ezali wapi yaka na quartier 1 na Njili juste en face ya station Engen. Benga numéro oyo soki obungi pe benga malebo na kolakisa yo esika nini yo kende longola goyigoyi na ndako yaka koyekola pesa valeur na bomo ya moto koza kitoko bonzenga c'est bon mais soki oyekoli mosala ekozala malamu keba ko kontana na pocha bayike o keba kotala kaka pocha mobali to ya chéri na yo luka pe ya yo mbongo pour que ba besoin moko pesa la kamalamu. Kasi na rappeler lisusu pona yo mutu chaki tembe otuninga malebo. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai vraiment AVC. Et ça que vous allez soigner gratuitement. Oui. Zone numéro ya ONG to sungana 081 11 44 873 wana ozu ONG to sungana biso na biso traitement ya AVC ofele pe ba problème nyo so amikuwa ezo zo solution kuna na kingabwa usam sur poids lourd. Obakangi ya salini ni boye tezela bobete nonte bobete aloba non vérité aloba telema na salini yango yo kangambanga na yo boni siko wandeni omoni awakate na monaki awaka na tongo mwana mwasi moko boye apesi carte et puis apesi mbongo ye alandi pe mwana mwasi wana bakenda kuna ye osolo banini mwana mwasi moko aziwa maka azuwa maka atala beta ye yo sala koloski otiki mona masala kine na ye ngate mna betela ke kopo wana ye moko yakana itanga ye mwana mwasi moko akina wa maka tolanda ye il faut la biso ye. Okay, so wana baninga ya wamaka bayanke bango bakoluka muninga na bango akomona na te zoka wamaka
Maman Mokazue a proposé Shida. Bébé, tu sais que je t'aime. Oui, bébé. Moi aussi, je t'aime. En tout cas, tu vas réellement me manquer. Bébé, ce qui casse moyens d'aller tout voyager ensemble, t'es. Hein, bébé? Parce que vous savez bien que nous sommes dans la ici. Il faut la voyage dans les Lagos. Hein? Parce que on dirait que ça est l'arrêt logoté. Quand papa n'a pas de se plaisir à Rangaï. Oui, naïbi. Naïbi que papa n'a après n'a très bien soin naïo. N'a pas payé jaloux en vérité. Azo soit soin à mon anaï, c'est pas un problème. D'accord, chérie. Et t'es là. Avant la bossana. Maman n'a pas le bagage. Azan la posa to kutana lelo naïe. Il faut la kutana maman lelo. Azo linga mona musala. Eh, mona musala. Eh. Bazoli mona musala nandako. Question est simple. Pourquoi basé belé? Pourquoi makaba adversaire ya ba maman bokilo pendant que ma maman bokilo balinga kabola bude ya bana na banga mibali. Bébé. Pona nini? Na likamuni nango tozo zo mona musala. Te. Eza juste que maman le dit que pour que bala melanga biloko na lingaka. Te. Oui bien bébé. One eza raison te. Maman na yo asala ka jamais likambo cause un avantage na ngai bébé. Kolba bongo te. Maman na sala contre yo te. Maman n'a pas contre yoté. Et puis yeba, l'ongolongo na mutu que chaque fois maman n'a pas que loko et ça la contre yo. Te, maman n'a télé milanga kaka. Bon c'est là kasi. Ce qui siko yo, aye, azus ko moi sumo akitoko, hein? Ou alekinga la kitoko. Pour soyer loko la mona musala. Est-ce que tu penses que Nazara mobula basi? Te bébé, et ça bon te na lembi. Pourquoi maman n'a koko fanda kimiate? Kaka luka ko cha trouble. Parce que moi je t'aime, toi aussi tu m'aimes. Ça suffit déjà pour notre relation. Pourquoi maman na linga kaka akota na vie na biso aluka ka trouble pourquoi kotika biso te vivre vie na biso kimia comprendre maman comprendre chérie naza le nuque fils na ye hein bébé kozongo mabete yakako yakotala tala na kosombela o thaïlandais oyo nayebi kolingi suki oyo ya Thaïlande na osombe pona oyo ya Paris tala mote chérie yoka ba femme matérialiste ndenge bazalaka usepeli na sepeli ngolo basoni tenena le biloko te mon cœur yaka viens fais-moi un câlin. En tout cas tu es la bienvenue, fais-moi un câlin. Ozana kéloïde tatouage nduta tache olingie longwa yaka pas docteur Djibril la première porte africaine. Yango so ganga ngaboni yango ngoso milangai te anabosana kinebe tegeza yo obiki ngoso passo la moko ngo kamwa te boma moto te nako cha crédit na benga ba yebisinga que madame moraye awa akumbi camarade nanga kena yazo ngana benga na ba soki ba kena wapi salambang mo télécharger lingai charger linga ba minute na benga ça beta chaud. Bon, tu m'as appelé bon t'info zilat. Et ça n'a pas comme numéro. Tu as déverrouillé le téléphone na yo, na beta chaud. Salon chaud. Ta tchelanga 100 unités chaud. Olingo benga docteur Djibril pona bandute o eza kotungisa yo kéloïde tâche soit numéro 081 49 72 637 Nabandeli 081 49 72 637 Wanozi docteur Djibril pour nabatache banduta nabakeloide eza kotungisa yo komitungisa mana yo te machine à laser ezali comment nazo benga ye numéro nezo lekate pourquoi ils éteignent est-ce que il est qui tala ekoleka par force ekoleka est-ce qu'à forcer réseau awa azobenga camarade na ye wama kazo yamba appel te pourquoi et pourtant pendant que yazanga kate ko yamba appel décret ko tia yamba kambangu alingara solneri na wana te mingi nezo koma boy pourquoi zo yamba te awa baninga na ye o bazaba yanke bakomi ko s'inquiéter pourquoi moninga na bango azo yamba téléphone te depuis akendaki na maman moko boye oyo bango bayebi te. Est-ce que wama kaza bien nakomi ko banga o naso banga est-ce que wama kaza bien akosala nini
awa aluka wa maka ya bulaka na 3 pneus awa na raisonner lisusu ba fille o bakumbaka ba 3 pneus et si nakutana bango. En tout cas, force à vous. Moi, c'est Sengeli Peko Luka Mbongo. Wota bokoko na biso. Moi, c'est Akota Kabilanga. Moi, c'est Alonaka. Moi, c'est Abukaka. Moi, c'est Alobaka. Mais où y'a Kilelo na comprendre ngote. Moi, c'est que moi préféré avant Nandako. Ah, c'est la kaka 100 francs papa. Bazanon ba fiancé. Moi, c'est avant Nandako. Ah, c'est la kaka 100 francs chérie naye. Ya fiancé naye. Or que vie. Et Sengeli ko sangisa. Où y'a Nandambo. Où y'a Nandambo. Yangwana lilo. Et belé bozo koka kobalate. Yamana pe belé malgré que toko na yo bazo koka ko bala ote parce que yo dépendance 100% kaka na mobali pa koka na yango te a supporta quoi à 100% a koka na yango te biso mibali to separa na moi soit luka kambongo moi soit sala ka mosala parce que 1 plus 1 c'est vrai égale 1 mais côté mon solo 1 plus 1 égale 2 pe ko sunga libota ezala kitoko et vivre à l'aise. Eh madame ndakuno kitoko Thank you. te oyo eza ndako nde ya mwana na nga eza ndako place yo kovanda. Mwana na ngai maman bienvenue na yo naza bien ye kombo na ye wa maka mwana wa musala ona zweli yo bogoso te o patron na yo pesa ye mbote mo ya respect amona kozo respecter ye. Bonjour patron kombo na nga wa maka mais koko benga ngai wami tope shu tope sugar baby te bongo te kasanzo ebise kombo ko bando ko benga ngai te benga nga kombo nyoso lingi na zawa na pona yo. Madame maman est photo solo là te what is the problème te le plus important c'est que na ile o mwana musala wa makaya to kota na kati bogoso wa makaya yo pe oh yanke vraiment akolu la patron kaka na misu ne boye aza bogoso. Merci na ba mama Lukunga Funa Changu Mu Amba na ba mama oyo bozali libanda mboka kuna na Angola na bosani bino te mbote pe na bino bokola na biso na nzela ba réseaux sociaux na Suisse na France na Belgique partout ezwami bino Malibo apesi bino merci na confiance au boza ko continuer ko pesa ngai na confiance au boza ko réitérer nga na pesi bino merci pe na encouragement mais tous ala rappeler plus besoin na ba critique pour que toi améliorer musala na cadre kaka ya ko sepelisa bino olingo benga pour que nous soit formation ya make-up na coiffure micro shoulding na extension de style na quartier Anangili zwa numéro 089 49 29 958 tika nganga moko mama na ya elio mwasi kote na ndako kuna boke novanda na ye te mama elinga mwasi te aye elinga mwana musala te luvunu lukuta yo ka desini nyangwana aye la yo mwana musala na ndenge nini est-ce que yo senga ki mwana musala bébé zala calme te na yebi makambo ndenge ko kende na yebi ndenge ko kende ko sila na yebi est-ce que yo zaki na posa mwana musala bébé naza vraiment très sérieux na situation oyo naza la posa mwana mwasi wana abima na ndako akende Elena yaka to solo lango kimia to solo lango na kimia. Est-ce que ya solo mwana oya musala suka est-ce que kolingana na boss oyo na lobi na yebite oui ça première partie yo za la kabo bandi ko benga malebo biso kure kendaki film ango na sisaki angote na lobi soki kure kei Top TV ekufi place à la film na téléphone ezali na compte TikTok na biso na page Facebook na biso to na YouTube beta kaka Malebo movie et ko s'afficher kota ta la film non na kimia makasi kubosa na te ko retrouver biso na TV na ba chaîne partenaire na biso soki po bosani programme to pe mbala ya bokuta na biso benga Malebo na ko pesa programme pour que Olanda biso parce que awa isa esika otozwa katoli isa filme oyo koko tala na bana pe ofandi kimia kasi kala mingi te rubrique na biso ya Malebo chez vous ekobanda surprise ekobanda okufanda kaka boye Malebo abimeli bino na ndako merci na bino ba boko tina ba adresse kasi malembe tokobanda ko sélectionner tikanga kimia. Pourquoi pe moi la mwasi oyo ozobanga mwana musala balobi beli mobile na yo mwana musala pourquoi oza kopanga bébé fungola portico pourquoi ozobanga mwana musala encore mwana musala ngo pe mechola pembe oyo wapi yoka ye ber
Bébé. Bébé. Kitisa motema. Ekoki nango. Ekoki. Merci na ba maman ya Brazzaville na Pointe Noire. Bébé Ekoki. Ekoki kitisa motema. Wapi Brida Shuker. Patience Okito. Mukendi Bilonda. Wapi Denis Mandona. Rachel Temisi. Bote sika ezwami bino. Ekoki nango chéri. Yako se reposer na yo. Te. Ezo salanga pasi. Na lukuto bandi bombanda te. Ba eliona numala musala ya pamba. Tala panique ici ya bandi kozwa. Merci na ba mama ya Mitendi. Mankoko. Malibo apesi bino mbote. Bino pe ba mama ya Daipen. Maluku. Kimpoko. Na pesi bino mbote. Kuna na Mikau. Na pesi bino mbote. Et bon, na yolo kauka o malebo biso pesa biso mbote te mabele mame Dallas Cambodge na pesi kauka mbote yolo mbote matonge mbote na bosani pete makala ngaba lemba na pesi bino nyonso mbote esika boza kotala biso soki na bosani quartier na yo komela ngai maman oui. Est-ce que koyebisa maman abengala mwana musala oh maman ayelié maman oyebi que réellement nayebi que osinquiétera na ngai oluka kaka par tous les moyens s'occuper na nga très bien nayebi mais te ozo babongo est-ce que naza maman mabe parce que naza na posa mwana na ngai aliaka biloko ya bien hein parce que moi si oyo lingi ya lambela ko biloko malonga te maman ezake yende ngazawana aza mwana ya naibi mwana ya ex-gouverneur siko elingelo banini par là ya kokiko se contenter quand na beauté na été offra kayo et nga s'occuper pe na yo maman est-ce que ezango des problèmes te na lobi vraiment bon côté maman ka susulu banini par là et le côté na solo be le côté parce que ce qui na lobi lika momo ko changer en forme kaka pona mwasi na yo pona fiancé na yo. Te maman malamu o s'excuser et pas naïe parce que ninga zawana au finga déjà que maman naïe aza moi sami balé est-ce que ça le kuta ngai nakini ko s'excuser pendant que dans le vérité que maman naïe aza moi sami balé à gouverneur il y a ancien gouverneur te maman na mono dirait les solango zo kene bien te nanzaki na potato sola bien o me ko solo la naïe kangai loko benga ka monoko wana kangai yango comment kuku ko ebsa ngai nakini ko s'excuser pas naïe hein. Jeune fille, oh ingi abala akota na libota na ngai yene sengel a respecter nga pe abanga ngai ngai naza maman naza responsable de la famille oyo ngam na bokolio mwana na ngai ngam na commission ngo komi lelo sko répondre ngai ngala kini ko fuka maliboso na ye te maman na lobi bongo te malamu ezala bongo s'il te plaît bima na okende naza na poso atikala nga moko chidi maman na moni esengeli te na bandela makome bele ke soki na bimi soki na kei eke mkona kozonga awa na moni amaka obenganye libanda ndako oyo je te jure mon fils yo nange kopela moto eko oyo ata mai moko te okoka koboma malamu na yo d'accord maman na yoki wa maka mwana musala o baeli chidi epa ya mama na ye alobi mwasi na ngaka kolamba te kaka ba takeaway kaka ba malewa kaka ba restaurant. Alors yaza ko s'occuper na son temps moi na ye a préféré azela moi na ye mwana musala wa kolambela kai bilubu ya mboka mwanga ngai mwa musaka mwa misili mwa mikungu esalaka bien kolia bio ezalaka bien même pour na nzoto na yo yo liaka kaka biloko ya congélateur biloko ya frigo kebao moko mwandunda mwa matembele pe leki babwaka kaka mafuta mbila na mwa pilipili kinchomina esalaka pe bien awa moninga ya wa maka azoluka wa maka soki ake wapi aza kotuna bamoni wapi encore ya question azoluka mutu kaka kokrimasaka batu nyonso oh yanga nyasali nini bakomeme likolo boye tala yo malembe te kasi malembe tosola malembe kasi tozozela tosolola na sawa na kokima te yaka de boye za tellement wana nasali ni yango yo fukama
fukama bien. Tala malembe te. Malembe noko malembe lo sako na bino lo sako ya boma moto boma na sali nini yango na sali nini bobo mamoto toki na malembe beb sanga na sali nini na koyoka osoki bolo bakasi na yoka kasi na sali nini ngayo na fukami ndenge bolobi te na sali loko te noko boma moto motango ba ko benga maître noko zoka mwana mwasi akoma yanke na mitunaka ba mama o babota bana baso ba koma ba yanke ba milobelaka nini telema fanda bwende to solola na kimia kangambanga na ozolo ba petro ozolo ba trop te botika ko pusana pembe na ngate ozo tuta ngai yo kizengi tala yuma o tuta madame o tuta madame wana ye akomi koluka yeba camarade na ye yanke wa maka akenda wapi balobi bamonaki pa madame moko boye songolo pakala na Montfleury na ma campagne yango yakomi koluka yeba soki camarade naza na bomo to mabe ekomelie parce que camarade ne ayambaka appel ayambaka téléphone ne sera jamais éteint mais comment que sala ke depuis que na pa madame wana téléphone na ele karaté yango aza koluka est-ce que posa na bateau ba s'inquiétera pour na yo ce que monani te baluka ba yeba est-ce que vous êtes en bonne santé est-ce que vous êtes bien portant est-ce que vous êtes na bateau abongo ce qui na vie na yo vous êtes treka na bateau ba tala quel terrain na bango sur yo vie na yo na ne bongate keba le ko vanda na bateau yo ce que monani te mo appelle moi message mais quand les hommes na tendingi nini et ça la ka bien bato bakanisako de temps en temps olio koma kaka flèche aller kaka yundo kanisaka bato kaka yundo bengaka mais bamisusu babengaka ote kebaka na ba relation à sens unique ezala ki amitié eza même na vie amoureuse et sengele kenda kezongaka olom ki na tongo chéri comment est-ce que tu t'es bien réveillé avant ko senga mbongo avant ko beta isola kabelo beta no isola santa moninga tant mususu bonjour na yo tant mususu réconfort na yo et osala que esprit na epé fongama aluka mbongo keba na ba fille matérialiste 2026 fille matérialiste robala teo tozo la kila bino mabe oza ko bebisa ba fille bana mibala bato ko pousser bango na ba fétiche kaka pa sepelisa yo misu beaucoup ba koma miyibi kaka pa sepelisa nzele te mama no kotika la kolinganga te akotika la kolinganga te nebite ni na sali susu mama no alinganga ekoki te yo ebi o ba plan mama no ma bien sali contre ngai te maman a planifié le comment côté contre yo promettre ngai te na promettre yo mabe mon côté ko sala mananda oyo te ekoki asaka ka mwana musala azelo ko mususuté dimela ngai asaka ka mwana musala eko suka pe kaka bongo d'accord OK chérie OK mon cœur bébé nazobanga bébé naza na posa kasi ya jus na mela jus mais vie jus eza na congélateur te o wana te soki empoisonné kasi jus wana na kufa nalingi jus o eza na frigo te d'accord alors na osombelo jus libanda dès que na ozonga je t'aime chérie nabi kenyo soko ke nango bien o misala na yo na mona musala ngo kimi kokuta penyo soko zala bien d'accord chérie d'accord dala pe mwana ngo ya musala oyo bazweli chidi pembe mechola otalita yo komisi nzambe olbi oye kelamu merci na bino baso boko tala biso merci na bino baso boza ko interagir na biso soki to tunu mutuna bino bo répondaka merci kasi mutuna na dotuna na film ezaboye pourquoi ba jeune fille ebele basi ebele ba fiancé ebele ba yaka ko koma ba adversaire ya ba mama bokilo ni nyango etambolaka te. Alors Noko. Oui. C'est que gosse. Naso Noko. Oui, Noko. Est-ce que il y a une situation wana? Est-ce que il y a un Noko. Est-ce que pourquoi il s'en a été ba plan mais rezanini? Hein? Ba planification des années, ba programme des années. Hein Noko expliquer ngai. Est-ce que Noko go panzanteke? Est-ce que nous quoi paye yebi ba programme oyo mama ya chidi azo salela ye? Oui Noko, mais on a épesi maman droite quand même que hein? On a les solaza ko betana Noko na ye. Bien sûr,
Bien sûr, Noko. Nayebi que yo soutenaka ye kaka. Po aza ndeko na mwasi yango wana. Okotelaka kotelaka ye kaka. Oui. Est-ce que réponse à problème nanga eza kozala mwana musala? Est-ce que soki nazwi mwana musala nde na kozwa kimia? Awa pe Noko akokotela ndeko ne ya mwasi yo. Te Noko. Ebi nyonso lobi naza nango d'accord. Natalaka makambo ndenge ezokendela. Natalaka ndenge ezokendela. Merci na fanzone de Malebo Movie. Un bon tonton Yannick Mangala. Mbote na yo. Wapi Zebesienne Wittenberg Blaster. Mbote na bino sika ezomi bino. Na bosani te ba mama nanga Selemba o. Mbote na bino Delvo DGC Upen. Mbote na bino. Soki nazangi kotanga quartier to kopino zali komela Malebo. Te basala kango bongo te. Mala mpotombola kilote na yo. So ozo sala musala. Parce que est-ce que vous réalisez que ngai naza patron na yo alors malamu na yo on répondaka nga bien pe osala onazo senga yo siko ce que couper na kiti esali ni nyango te tala te elizala te ke tala ko tala te neti nazo seka o kanisa neti ke naza nzele so na tomboki na betaka makofi danger na betaka vraiment ba frère makofi. Joyeux anniversaire à toi Richana et Boube. Ninango tena ngina la kisayo wala kusangani oza liboma nana la kusangani ndike ba presa moto na cuisinière pour na moto putana nango nina salonini te na misana fo na misana kanet ke soki ya ngaya na bloqué na ngande mwana mbala simba ngate na ngabaya ba simba ngate problème te na kiko simba ote na ngina la kusangani ba presa cuisinière ozomona oyo peuple sa plaque oyo. Il faut le bouc est soyeux, le bouc on a mis au soin, au bloqué en faux, bloqué en macassi. C'est un laxayo. Ce qu'on pélissi, c'est ma au saléli briquet, au pélissi, voilà. Bah c'est la rango bongo. Et c'est là non. Un pour la plaque à côté, 3 pour la plaque à côté. Ils ont réchaud à gaz. Bah c'est la rango bongo. Ah. Ouh. Facile, les rango facile. D'accord. Oui, a bloqué patron na yebo et le boko. Limbisi bazelo mwana musala yanke na ebité est-ce que kolia biloko olamba poza ko mituna oh yanke est-ce que ebiko lamba te yaka zela te zela nini ozokomela yo nini ezokomela oyo kosala nini awa osundoli biso oyo koya na ma campagne oyo kosala nini te yaya zala calme tchana se ana shidat antala ozomona ye ngande batini nga pona ye na contrôler o comprendre sikoyo te amamnya solo balanga o kanteza solo rien pourquoi zobet sanga makambalikuta pourquoi zobet langa makambalikuta est-ce que bouleni kina ko sao ni est-ce que naza kitoko te nazo comprendre te yo za ko vivre vivre kitoko yo moko yo kuna posa ko bala nana kondi mango mtopela moto boss nkumu de nkumu bonjour bonibino tala nayebi que nyonso auto sala awa eza vraiment na kati ya confusion et tout chabino na confusion mais moninga na yo andimi pe asepela za sika zali mais naza désolé nayebi que akoza bolimbise po azoki opportunité te ya koyebisa bino avant que ye aya awa. Moko mibale na ngai noko. Siko ebisinga yo lingo bala. Obala mwana na ye osundolanga. Te problème eza que naza na posa ya makama malamu mpona mwana na ngai. Alors ye attention à basi ona lingi mwana na nga abala. Mais alors, dans quelques temps, comment on vivre peu vie ou ebongi na ye comme ça. Tant on comment on a vu on a binope ce qui bolingi boya ko bénéficier. Boko ya. Dans zolo baki ngape na robala mwana na yotala biso to beta na mosinzo te biso mosinzo le karaté. Te boma moto biso to beta na mosinzo te balobi bongo te balobi te ke yo pe fo bala mona na ye ngande chi les ani na ngai mais soki na bali yo poko ya balobi bongo te ko fâché te obe to beta ngo cc de bolobaka to sala ngo cc ya noko longo bala te nazo ebisa donc na posa ko bala
te atropela bolam na bino moko corps pour faire les bien nazali kolo d'accord madame AVC traitement ya AVC au fele na ONG to sunga na biso kuna na uzame na Kingabwa zwa numéro 081 11 44 873 wana ubengi ONG to sunga na madame, maman, on a ma plan na yo. Comme ça, yé na maninga na yé, mais à côté sa fiancée na ngai. On est ma plan na maman. Pourquoi tu as fiancée na mal à l'aise? Bébé, bébé, na pas qui kozolo bandaka là. On zombe na ngai. Bébé, ni ne comme lion na loboko na yo. Oh, t'es coquine nango. C'est juste que nani mwana musala na biso asika oyo mto nini mwana musala akoko sala loboko boye chéri oza bien aza bien ozalaki mpe wapi ntango makambo yango esalamaki nazalaki kozela ye kuna na chambre ayelanga jus oyo alakaki ngai mpona mela omoni okomi baba ozalaki kozela ye kuna otinda ye mwana musala na yo ti otinda mobali na yo ayela yo jus akende sombela yo jus mwana na ngai bwende ovivaka parce que nini aza mwana ya ex gouverneur te maman aza chéri na ngai akoko senga nyonso alingi na koofrir ye te ekoki nango bebe koki bebe kasi naza désolé na ndenge nayebaki te ke likama ezokomela yo mais maman wana ezosignifie te ke nalingaka ye te naza prête ya kosala nyonso mpona kobatela mobali na ngai nalingaka ye mingi chéri na ngai. Est-ce que oza kolanda esika maman na bokilo na ye oyo na futur bokilo ne baza kowela na tomona rango pelelo okomona oza na mwasi kaka pose eloko eza pembeni opesanga eloko boye kotindaka mobali na mayele maman siko osepeli na ndenge eleki boye te malamu nde okabwana na ye soki okabwani na ye landa bashwa na yo ekozala bien boya ye maman nini yango ozolobela lisusu te oyoki ngai tala zela nayebisa yo ngai nandimelaka ye te kotuna nga pele pourquoi te eza juste que nandimelaka mwana mwasi oyo oza na ye awa te nandimelaka te malamu na yo omikengela o epuis tala sala mpe fort yo oyokola ta self défense mwana moke wana kaka ya mwasi tala ndenge atiki oyo na shock elongi ya malonga asalaki yo mpe ya malonga kibana mamaleki akoyiba telecommande lobela ye sokorobondo ya borondo ya bokondo atika telecommande pour que totala yo kosala nini awa oteli pembeni ya bafenetre na biso loba na nani na comprendre le passé borakala eloko ebetela tala yo malamu ozonga na mboka na bino te eloko ebetela eloko ya kala ngai elingi loba nini makambo ozoloba na ngai makambo nini yo ozoloba na ngai tala oyo nana simbi yo te o tala nga soki na simbi yo papa na yo na koko na bino oyo aza na mboka akoyeba yo lisusu te akoreconnaître yo lisusu te nakobeto bankuma makofi okokweya te en tout cas nga naza sûr que ozobenga eloko ya kala ye nde aza patron ya mwana mosala azanga ntina aza na chambre na kati ya ndako tala ozoloba nini ozokima senga ozofinga camarade nanga mwana mosala ta lungbawa nabi lungbawa na opapola tala naloba no lungbawa oyoka te ngba yuma moko boye bebe tala tani azokima bebe tani azokima ayeba te ezala kotele no esprit nabeteli baplan yozela nabeteli babwaka comme ça ocomprendre ntango baesprit romata problème mpe nini ezoleka wa zela bebe mwana mwasi oyo ozomona wa afingi ngai bebe yaka afingi ngai naza na posa osala quelque chose kangisa ye s'il te plaît sika makambo oyo yaka tokende na biso na kati olingoloba nini par là do bébé olingoloba nanga kozobanga ye te asani ka juste une jeune fille gentille tokende na biso tokende yokai pas la fille moko gentille ngai nga fille moko gentille te ngai nga aza potopoto katakata bukabuka namoni bolekisanga air nakebula bébé nazodimela eloko te
te ezala te onga nazokanisa ke yo ozoluka zela nono mobali onga na kobala aza capable te akodéfendre nga liboso ya mwana mwasi te bebe esengaki nango makambo bitumba te esengelaki eloko te po eloko nini ngai nakotela yo tala mpe mwana mwasi yango likolo ya wamaka patron azwi choc. Est-ce que ça bien? Désolé patron. Désolé. Kangam loko na yo. Yo fola ki osala tunde akomo se plana yo komo cheba choc bo ndenge nini. Est-ce que maman na osala nini te komi tum samate. Ndenge sawana. Faut o changer no bilamba. On ta bilamba bien. Parce que au monde nzoto nous allons ngubwe informe no eza forme mi bali ba se plara nango mais soko kolati kitoko on peut si nzoto no valeur on peut si taille no valeur alors comment ko talo pe différemment réellement oui et puis c'est mille po bon ça peut suki na yo olunga non esprit aki yanke ona kolata pe na basuki na yo usabo sikitoko ndimela ngai est-ce que mobali yango est-ce que suka akondima choix oyo mama asaleli ye to ekosuka ndenge nini tala malamu na yo soki olingo vivre ana ndako na ngai malamu ngai na yo to établir baloi mpe mibeko oyo ekosala ke yo ozala kimia nga mpe nazala bien est ce que ozokanga bien nazoloba na yo olingo loba nini yango yokanga bien loba kasi na yo kauti naloba nini yango Jeune fille maman au fan d'andaku ozo biloko kosala te toyeli yo solution kobanda na bokolo ya 10 août si le 18 septembre centre de formation Ray Air Beauty ekazeli no mobange na formation tozali musika te tozali kaka na avenue Kimoa numéro 61 en diagonale na station Engen na quartier 1 yaka tozali kozela yo pote opesa bomo na yo valeur oye banino kosala na vie pour que bato soient respectés. Le roi de la souci à la population, il y a moins de quitter si va pris ton bouki va pris pour que montignon soit en formation dans le ligne singing. L'inscription est à liste na 5000 francs ya pam. Na 5000 francs de reçu d'inscription na 4 ya Ray Air Beauty. Donc dans moi mon corps on a information que joie frais à participation ça na $35 seulement. Ton bouki va pris pour nous permettre na l'union boya tous les personnel qualifié pour nous permettre une formation au yelongo bani. Les inscriptions sont Jonko. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour plus d'infos, contactez-nous sur. Pour les inscriptions, inscrivez-vous sur. Masina, Jili, Kimbanteke, Changu Mobimba, Maman, Chen Garçon, place à Royekola, Yamala Mwango, Yara Panabiso na Ray Air Beauty. Et puis on a biso Lyon Ezali. Extension à cils, micro-sholding, awa, formation Ezali. De lundi au samedi, 9h à 15h, yara oyerola. Au Zelani. Nous tous nous ici yoki marambo et singeli. Tout dans mon sikate, juste en place à la station Engen, station Oya quartier 8, Tozali wana, yaka et bolega ditoko. Au point d'anda sali. Fais sa vie nos valeurs. Et ça vit nos valeurs, yara roye kola a pas na biso parce que professionnalisme rendez-vous nango place nango ezara assez moko a pas na biso na Ray Air Beauty. na kati ya ngumba ya ville province ya Kinshasa. Papa, mama, tekorangai. Yomo tozali kotungisa mape ozali kobelisa. Ba maladi ya lolenge na lolenge. Solution esiriko ya. Na kati ya centre hospitalier onje tosunga na biso. Ezali kobengisa yo papa na ngai. Koya kozwa lisalisi gratuit ya ofele. Pambate sate ezana prite. Bamemeli biso ba pare professionnel. Na ba maladi oyo etungisi biso ngonga molai. Na maladi nyoso oyo osali kobela. Oyo etungisi yo. Solution tikali kozwa mate. Na ba pare ezali kosila pona libela. Yo moto ozali kobela AVC. Hernie discale. Nerf asiatique. Douleur na ba articulation. Makolo kovimba. Makolo pasi. Rhumatisme. Maladie ya genou. Douleur na ba articulation. Maladie ya sucre. Maladie ya miso. Nyonso bazali ko traiter gratuit. Ezala maladie ya hémorroïde. Ezali koleka kaka na ba pare. Dekoranga itika tembe.
welisa sate eza na prite lelo bapasi na biso kolela na biso solution esili koya na nzela ya televizio yo papa na ye pe kodécouvrir yo awa nasali pa meme 2 semaines mais nayoki changement mpo na ndenge nabandaki kotambola boye nabandaki kotambola pendia boye mais natambola nazozonga mpe nsima natamboli pendia quand même pa meme 2 semaines natamboli olanda traitement changement ezali te babongiseli bino kine kitoko oyo batieli bino bapare professionnel atotambolaka te osongi mobimba ezala bato ya hernie discale atozotambola na beke esengi opération bapare ezosala opération sans cicatrice atotambolaka te obwaki beki osongi mobimba bazwami na commune ya limete quartier kingabwa izame poids lourd ezala osala accident otikala na défaut bazali kosoigne nyonso na bapare gratuit ya ofele soit numéro ya telefone 081 11 44 873 film na biso yango ebandi deuxième partie pe suite fin ya film na biso ya bolingo ya ghetto avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka kaka ndenge na lobaki awa mama azopesa mwana na etoli ndenge nini ya kosala sikoyo. Pourquoi sikoyo? Pourquoi sikoyo mwasi na yo oyo amibengaka mwana ya ex-gouverneur mais alingaka te yo okene ko se présenter pas na bango. Maman, gardez-moi patience. Makambe ko bonga kalate na commandant prêt. Te yebisa ngai. Yebisa ye mwana na ngai. Yebisa ye a présenter yo na famille na ye. Soki ba kondima tote. Yo tuna enanu. Mais ti sikoyo malam na yo ozalama très prudent na ye s'il te plaît mon nanangai. Good night my darling. Bonne nuit. I love you. Bonne nuit mon chéri. Bon sommeil. Combien de fois ba parents mingi ba biso tozaka na kisasa combien de fois bana soki balingi balala okenda ko souhaiter bango ata bon sommeil ya pamba. Est-ce que zalaka kilo na monoko to eza culture na biso nde mesana bongo? Nalobi nazoya zelate nazoya. Oh susu nini? Eza ndenge nini? Sûr kitoko. Boni. Oh susu nani? Nani boy? C'est mon safe. Calme ezali kimezali kopesa kitoko. Oyo nani? Ni nyango zo salama. Wana nini aza kolakisa ye wa makati wa maka te fokop donc bengi singa na butu boye na ba risque yo koma lelo ba kuluna ngana tambola boye kapo na wa maka amaka te wa maka wa maka na kosala elongo te na kosala makambo zo singa ngate siko donc oyebiye oui na yebiye komi tungisa na ote mwana moka muke me ninga zawana kotala bongo te wana nkosi ya muke na bika kamo mobulu me aza mwana malamu te azala nani nazana posa na yeba le présent na le passé na ye nazana posa na yeba makambo na ye epitala na promettre na ko libérer au lar te nazoyebisa yo mwana mwasi ozomona oyo aza mwana muke omone mutuka muke me moteur munene tala ozomona mwana muke me akemba wana tika oyo wana akobeta ngai soka okike na sali kambo contre ye na opesa yo 8 millions de naira 8 millions de naira soko libérer l'art na sala kopango na le club information dans ce que zobanga souté ate komitum samati kobanga sekei eza kopalar oui bité que après vie na ngani na batela kabwe na lukaka mbongo eleki vie na ngana valeur te ngai na kopesa yo sikoyo 1 million mais soki oyelinga makambo na singi yo salelanga na ko bakiselo mbongo tikali mais yoka mais ce que décevoir ngai ngana ko s'assurer que yo o souffrir tika wana bakopa mike ngana betaka bakopa minene ko bangelo côté yo bwaka kakala sanza kakala na ko betelo kopana na ko yele information nyoso za na ngo posa na ko luka ngana za muta mutete soko ngo sala kopto sala kop mbala moko boende basolo laka mosolo mbongo nde kontaka na makambo yo mbongo nde kontaka
Oh, 1 million. Ok, n'a compte on a parlé. N'a compte on a parlé, ça la calme. Kindi avo mona yo. Kindi te ko bangati. Ngana beta ba kopa makasi. Ah. Oh, faut cop. Est-ce que moi si oyo réellement za oya za koloba na bato na lobi na yebite yo zala ka bandi ko benga malebo engagé ya moko bwi pour kale ayeba le passé ya wa amaka bébé butu bwe libando zo sala nini juste que nazaki na moi insomnie et puis j'ai passé une très sale journée yango nazaki juste ko se balader na kati ya lopango na kitisa mo ba teneur na kitisa mo ba tempérament OK yaka to kende kolala bébé yo kangai nayebi que aza kitoko nayebi pe que aza misante mais bébé kobosana te que ngai nalingaka yo na motema na nga mobimba nasa mwasi na yo kotikala kobosana ngo te s'il te plaît chérie OK tokotaka tokendolala est-ce que ça la rappelle malamu olingani na mobali okomo lukoye bale passé na ye kasi wa maka mama betaki cop pour que akoma mwana musala ya mwana na ye pour que na suka mwana na ye alinga wa maka mais est-ce que ko simba na caractère ya wa maka ya zalaka lokola yanke pendant que mobala za mutu moka ba tempérament ya se est-ce que ko simba na lobi na yebite oh nini butu boye moi sina téléphone engagé yanke yango na lobaka ko rataka première partie ya film na biso kende kotala ngo na YouTube kasi na rappeler lisusu ba mama boza kotuna ba papa boza kotuna malebo est-ce que ya solo S4 et soignaka VIH sida na goitre na lobi oui hépatite goitre VIH sida S4 et pas docteur Richard eza ko soigner ngo zo numéro à docteur Richard 084 24 02 957 waza kobima ya kobata mabwe ndenge nini atiki mobali na mbeto na lobi zwa numéro docteur Richard plus 243 84 24 02 957 wana obiki na goitre hépatite et puis na VIH sida koyoka maladie sonité wa maka ego sala nini bonjour chérie. Est-ce qu'il y a wana wa maka asutuka boye Jésus-Christ wa maka eko sala nini na betu na ngai te nabungi nzela obungi nzela donc na tongo to lobi na butu ndo bunga kinzela na yebite peut-être tant na lamuki on dirait na tambula ya kolamuka donc otambula ya kolamuka OK bon wana problème te kasi problème te et c'est là au longa sikoyo ti longa na mbetu nanga bima na chambre nanga sikoyo oza sûr mais oui nous assure oza mwana musala nangai oza femme ménagère nangai pourquoi nous la sûreté kita na mbetu nangai tezela nasa na posa o retrouver kimia est-ce que okozwa kimia nangai te malamu okende kende nezonga na cuisine eska musala no ezali kende s'il te plaît te kolobasu solo côté yaka te naza na mwasi na ngai te zela na te naza na mwasi na ngai bima kende nga nazalaka infidèle te eloko wana ozobenga mwasi OK problème te te yo oza mwana musala na ngai OK problème te naza mwana musala na aussi nayebi lipapa nanga kuteke wapi yango lipapa nanga ke wapi wa maka mwasi kitoko mais yanke awa soko meke ozi ba gauche na ba droite ezalaka pe bwe na ba jeune fille okomonaka mwasi kitoko mais soki abeti oli kofi wana okamwe wa maka oza sûr oui wa maka nini lisusu ebi koza mobali oza vraiment mobali mais tala mais soki réellement vraiment soki vraiment lingaka nga funga melangai loba kobomba na motema te zala mobali envers ngai kobomba te o mwana mobali angani troublé
Faute ya nani? Moi si n'est pas akimaki na mbeto na butu sans kaibise silkate akei. Kibaka ou kibaka na ba relation amoureuse tout peut basculer en un instant. Talaye yo. Alongoli ma papa po ba yo kete lokola moyibi mais auti wapi? Atikaki mobile na mbeto alaki pe mobilité. Bolingo ya ghetto deuxième partie pe suite frère nango yango yo. Mais où est kaka en deux parties. Okomi moyibi. Est-ce que vous avez bien na mutu na yo? Est-ce que vous avez une bonne manière te? Pourquoi kokolo bananga boy? Pourquoi? Tala mona mwasi ozo sakana na ngai. Obike yo. Oza na courage. Olo bananga soki mutu na ngezo sala. Oui, nazo tuna yo. Soki mutu nezo sala. Ozo penser que yo sala nini? Koko sala eloko te po oza eloko te. Eloko salite. Ok oh. Te lungwa kende. Te ok. Nyasu zolo bananga. Nazo kipango te osala nga pe eloko te. Kende na yo. Ngai. Utunanga so nazali boma. Ok. Ekoye bana kaka. Malebo apesi mbote. Na le patron boss Serge Makila. Malebo alobi le patron boss Serge Makila na fondation na SR Mark Malebo apesi mbote. Oh my God. Nzambe na ngai, mobali na ngai, opangisi ngai. Te. Na tonyo mutuna. Outi wapi parce que lamukaki obimi sankola kangai. Te soloni nazoyoka wa. Est-ce que moi na wa mwasi akoti awa? Te na tonyo mutuna bebe ya bosana nanu kesho zo tuna ngai. Bosana nanu mituna zo tuna ngawa na. Bosana ngo. Juste que na santa qui ba tension négative ya moi na préféré qui na bima na qui nous besoin nous pépé est-ce que na sel mabé est-ce que non na tiko na bétuté na qui nous besoin mon pépé na évacue ba mauvaise tension te mukoloni ni na kokutana na baike na yo na libota na yo na se présenter pas na bango ba monanga nga pe na mona bango mukoloni ni te otikala kosenga ngai eloka mutindo boete ingelo banini te naza na posa kokutana na libota na yo te est-ce qu'il y a un problème ngana so mécanique ko protéger yo naza na posa te ke famille na ngai écoute ba faire na yo to peut humilier yo yango nazo boya te nazo boya ko présenter net lokola nani ozo boya ko présenter nga lokola nani bébé naza na posa ya ko présenter yo pendant que maman na yo azana nous trop accroché na yo naza na posa te ke les loto avancer na relation et lobby maman na koma lokola nati garde ange gardien na yo. Est-ce que on a raison valable? Bébé, est-ce que c'est kelinga bébé te naza sûr naza nanga bien, t'inquiète naza bien bébé bébé est-ce que ça l'a rapé bongo AVC nerf sciatique eza kotungisa yo problème nyonso etali mikuwa eza kotungisa yo yaka na ONG tosunga na biso zwa numéro plus 243 81 11 44 873 na bandeli 081 11 44 873 koboko la maladie te koyoka pe maladie sonité yaka na USAM na Kingabwa sur poids lourd na ONG to sungana ba machine ezali oyo ko soigner yo na mikuwa nerf sciatique na yo okobika nango ata otambulaka te ata mikuwa esala yo ndenge nini yaka AVC ate kangi yo le deux côtés yaka d'ailleurs toza na promotion AVC traitement eza ofele na ONG na biso na moni rolia bien oui malembe na rolia bien eza te poim talambia on rolia bien naza na nzala malebo apesi mbote na grâce patience okito sikoyo ndenge nini nazomona biloko kolia awati pourquoi zomona biloko kolia awati ngana linga kete poye pa linga kangate donc siko bino mbali bokom lokwa benemi mais pourquoi ozolo ba différemment boye oloko telangai est-ce que zakaka likambo utuko lo balanga pokutana libota nanga yango comme problème est-ce que yango de comme problème
Merci na Brida Shuker. Mbote na Rachel Temisi. So good. Te biloko eza kitoko. Alambiango bien. Mbote na DG Laurent Kalombo. Na Bosanité. Ya Jo Kangani, mon premier, le sénateur à vie. Est-ce que mbote na nge komelio kasi na rappeler les susupo na ba maman yo vandi na Tchangu. Koloba te ke mosala ko sa les alite yaka kozwa formation na Ray Hair Beauty formation ezali pona make-up na coiffure extension des cils na micro shoulding yaka kozwa formation. Monoko na nge sopela moto. Monoko na nge sopela moto. Bébé stoppé. Bloc ça normal. Te zo soir pile leki. Pile. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai pile. Pile. Te meka yo moko te nakomeka te tosakaka yo nanga za biloko moko nakomeka nini bébé ezo tumbanga naza na posa mai. Ok, ekokim ebinini zala calme na kilokilo mai bébé na soko sa te yaka zo biloko no yaka inaibisa ke mwana mwasi aza na posa koboma ngai Alexis biloko nanga pilipili ngai yeyo boza na posa nini mais pourquoi la tipe boye est-ce que ça le lengi akolata soki oza te alati na ye bien Eliana tika mwana ngani alati na ye bien elateli neza problème te excusez-moi patron est-ce que juste que osepeli na bilamba na ngai po na salo musala kitoko lungwa wa oza na soni te soni na présence na ngai osala effort ya ko séduire mobile na ngai na sala eloko te o te tika no makambo na toke na makambo est important ok d'accord siko patron you know say I've been there busy. Baby naza trop occupé kuna na cuisine. Alors, malam oloba eloko za nango posa. Yo loba kaka, nga na kosala ngo. Naza awa pona ba service nyonso, naza pona kosalela misala. Naibi nyonso zoloba. Bon, nani tuna. Est-ce que otie loko moko na biloko na ye to lekiseli pilipili to lekiseli mungwa tala malamu loba vérité. Oh meka kobimisa lokuta te na monoko wana solo. Ozo tunanga soki na tie loko moko na biloko na yo. Mais pourquoi na kosala loko bongo? Est-ce que salinga mabe? Est-ce que salanga mabe? Simple. Yo, ozo sala tout pour que ngana libérer ndako oyo, pour que oyibanga mobali nanga, obetanga mosinzo. OK o. OK. Naza capable pas ko meka biloko yango. Na tester yango kasi. Pesa biloko. Pesa biloko yango, pesa plat yango, pesa e. OK, malamu ko simba ngote. Ko simba e pété. Est-ce que biloko yango ya solo eleka pilipili? Tala ye moko wa makaninga za kolia yango. Mais pipi les atta. Te zela peut-être na zu biloko ya bien te. Zela. Peut-être na sel erreur na plat. Yeah. Kaka plat yango. Mais oh ya plat na haute. Oh ya yondete. Bébé, nazo comprendre te. Sala ki azala affecté na pilipili aleki selinga ye moko pe munoko soye. Bébé, makam yo zoloba. Ye wana. Comment koko kanisele mabe? Tantine, zo biloko na yo. Patron Zela. Oso kende kasi wapi? Non, c'est ça. Oui, bitiki na lambela kiyo. Na nyokwa maki, na siki na moto. Po yo lia biloko no sepela. Te zo biloko na chango na cuisine na kolia on moko. D'accord, patron. Patron biki na zawana pour na ko satisfaire yo. Mais pourquoi moi sangai? Pourquoi ko accuser mutuna o ya salité? Na makambo ya salité. Bébé, fala que mekango pilpile za koleka. Ezo swa na munoko. Bébé ni nyango. Pourquoi ça me tema mabe envers ngai? Pourquoi ça na bondoki contre ngai? Pourquoi? Te na sana réponse à couper ça yo te. Te yondem tozo bondisa ngai. Yondem tozo bondisa ngai. Tala na no moni te ngai. Nakolakisa yo. Koyeba. Bébé. Yo kaye moko pe wa maka. Pilipili yango ya chaki na kati ya biloko pe esue me akangaki motema. Bongo soki kasi mobali nde mutamekaki biloko yango nde mwasi a eu raison
tala ninga ko wile la mai na frigo mbangu. Hey! Oh, nenga gina poma, ye vraiment la pilipili. Boye pe za mabe. Boko soki moninga supporta la pilipili te, nde obomi ye. Eh, elle nga daye vraiment la pilipili yo, Olingi ya koyekola, coiffure, make-up, extension cils, micro-sholding, toza na Tchangu, na quartier 8, na quartier 1, juste en face de la station, il y a quartier 8, mais soit numéro pour Benga, 089 49 29 958. Motonangai, ebite ni nezoleka a na kati ndako yo, mais zela la betuli sola bien. Na so mon dirait comment c'est planangai. Pour il passe à beau gosse. Asa beau garçon, le col a malebo le sexy boy. Asa qui toque, asa élégant. Et puis deuxièmement, nazo mon dirait makambe comme qui n'est bien. Ngai, na kopeta chéri mosinzo, na kopeta mona mwasi mosinzo akoyeba, akosentir. Tache keloïde nduta tatouage eza konyokolo elinge longwa ya kepa docteur Djibril la première porte africaine. Machine à laser ezali ou eza ko soigner nyonso wana komitungisa mate na lobi machine à laser ezali bébé naza sérieuse na makam na lobi eza teke nazo mikosela makambu nazo kosa te na yebi nini na santa ki tong na lia kibiloko wana bébé oyebi nini bitumba oyo yo na mama nanga na wa makabu sa kobunda et comme déborder na lembi yango je pense que une semaine n'a passé à revivre en gros. N'a pas supporté en société. T'es bébé, malembe, kolobango te, kolobabongo te, te. N'a comme on dirait yon a biope malamu te, paye biote. Parce que comment qu'on réagit différemment. Bébé, est-ce que Zaka li kambuyo kutana li bota nanga? Mais oui. Nazana posa okutana li bota na yo. Eza teke na okutana bango yo kolinga. Eza nga nazana posa okutmo na bango defo na mona bango. Te bébé tala comment attention te. Ozo mona oyo mama no lingi. Eza différent na oyo zo mona. Mama no mtazo cho pression. Te. Eza propos ya mama nanga te. Eza propos ya yo. Tala na lamuki na kuti oza na mbetu te obimi siko tozolia o bilo kongo ba lection pilipili okomo koma différente même na vie ya biso mbale te bébé eza ne mozo kanisa te na sa capable ya ko expliquer kasi situation ngo bébé je t'aime ko bengana ngate musika na yo te nazo bengana musika na ngate OK. Bon, on a compris ni nezoleka. C'est juste que ozoluka moyen o bengana ngai pour que otikala na mwana musala oyo azana ndako okomise mwasi na yo. Te. Yo kaka mtokolo ba makamba boye. Tala. Nyoso yo lingaka makamba kenika ndenge ozokanisa. Soki zokene ndenge ozokanisa te, donc yo mona danger quelque part. Pourquoi zoloba nanga bongo? Bébé, s'il te plaît, que ça l'a été. T'es n'a mon rosa stable émotionnellement t'es. Au comment perdre le contrôle. OK. N'a mon tout ça la pause. OK. T'es bébé. Zela tout solo là bien. Zela tout solo là le cambo bien. Bébé. Ngai, naza désolé. Tala. Na ko sala, na ko pesa le meilleur de moi. Dimela ngai. Dimela nga bébé. Ngai bi ke li kamno sozagi awa. Ezaki okuta na famille nanga na ko sala tout ça la mam. On dit qu'on comprendre ma kamno so na tu koloba awa te. Est-ce que comprendre nga bien? Bébé. Bébé, tala. Naza désolé chérie nangai. Ko sala nga boyete, ko kende mosika nanga te. Te ici na sisaki koloba. En tout cas, ba porte nanga, ezapolé les tim kolo yo ko ndima kola sanga libota na yo. Bébé. Hey. Olingiozo a dédicace. Na rubrique na biso ya dédicace show na bande passante na biso formule les simple tindelanga kombo na yo kaka na numéro na biso ya WhatsApp eza affiché na ce écran na lobi pas trop de commentaires yo tinda kaka kombo kombo na ngwe koleka ndenge ya bayike nyonso eza koleka awa merci
Merci na ba mama ya Changu, Lukunga, Funa, Moamba. Na nyoso boko sala pona Malebo, na bosani pété bino webozia na Brazzaville, kuna na Pointe-Noire, na pesi bino mbote. Ata pe boza libanda mboka, na pesi bino mbote. Merci na le PDG boss Serge Makila. Et OK. J'espère que au Kangisi bisaka na nyonso nde ozobima na ngomba la moko. Pourquoi ozotalanga boye? Te yolo baki na ngai ke yo ozaka na posa ko mona mutu moka lumbaka solo lokola ngate siko telemele nini? Otelemele nini? Pona nini? Pona nini? Moni yo oko regretter na ndenge o bébé si relation nanga penga na ko s'assurer que yo onyo kwama ngando zolobela ngando zolobela vraiment oh on a lekela lango déjà isina lekela ba étape makambo yo OK tala mitala yo moko talanga tala to mitala non nani aza ko regretter nani aza na souci sikoyo est-ce que ngai yebi sangai est-ce que ngani naza na souci sikoyo tala mama kende kanga bisaka kende si babengani yo oyebite souffrance ni na kopesa yo zela yo so penser que yo zanani o uti na balabala ti balabala tala mo ndenge na telemi boye okomo déborder OK zala calme ngala kopesa leçon ngai ozo continuer koloba te osali boma uti wapi bana mkonini bebe nini kanga bisaka no simanzela kende tana ko papola yo babor moko awa na ko papola babor moko kamwa te zilanga na zwa ona zoluka tokutana nini ko komela yo kende mama kende yo kanisi ni nyamba zubanga yo kende mama kende babenganyo déjà na libala kende o mais mutuna pesa simple pourquoi moi na moi si oyo azolinga te ko présenter chéri na ye to pe fiancé na ye et pas ya libota na ye parce que zalaka bongo na relation sur une relation ngé comme de plus en plus sérieuse et bongaka moko na moko ala kisa moninga na libota na ye qu'importe situation financière to situation nini yo la kisa na libota non parce que za mobali oyo lingi boni yo chidi naza bien boni yo ngapi naza bien. Not the best though. Ouais, naza bien. Nazomona vraiment koza bien. En tout cas, nazaki très surpris. Très surpris que dingue au bengisi ngambangumbangu. Na biki naza ko planifier pour que na ya ko rendre visite natala ndingi ni ozo vivre à l'aise awa. Moto na ngai tala. Nazo ba kutu ni nezoleka, ni nezo salama. I'm not supposed to. Tala. Naza kutu obligé te ya kolobela ngo à tout moment mais ils ont le komoko ils ont salama na bomo nanga na sata capable ya ko expliquer ngo mutu te pour que apesa nga toli surtout na onazo vivre na wa makao na mama na ngai tala mama na kozana sengo ya koyoka makambo zoloba te esa bongo te na bi ke za ba plan ya maman na bi ke sengela kite esimba parce que maman ina wa makana ndako nanga pour que a séduire ngai qui n'a résisté mais non comprendre pourquoi maman koko so makanisi ya moti do boy pendant qu'il n'a pas mettre à vie na ngai oui na yebi que ça facilité que montu aya akutana kata vie na yo pendant que vous êtes déjà adulte aluka a imposé logique moko boy na vie na yo mais vous en a choité wana za maman na yo. I don't know if I'm doing the right thing. Nous pensons que maman a ça le look en mabé. Et nga pe fona za la peu prudent pour que dans la ndaba plan maman té. Parce que nous assure 100% sûr ce qui wa makazala ki té na ndako yo ndi na zupe problème na mwasi na ngate na chéri na ngate. Tezela. Est-ce que ndingo zawana est-ce que yebaka teke balobaka jamais ce que lingi mutu otika kende et puis ce que otika kende ce qui a lingaka yo akozongela yo te parce que ce que ça mi bongo te na koko jamais kolobaki na lingaka et ça pourtant na pese ba raison bolongo la biso
te malamu na yo ofanda kimia ozela kaka oye kosala na nsima nde korevele makambo mosusu sur bolongo na bino. I know you were trying to Tala, work on the nayebi prospect of ke oza koplanifie ke obala mwana ya gouverneur par rapport ya niveau ya vie na bango nayebi ke eza posa na yo mais yeba oza déjà na makambo na yo ya bien oyo ko permettre yo o créer relation na mutu mosusu ndenge mama no alingaka. Exactement. Et le maman n'a pas yango wana. Oui, en tout cas perception. Il y a manière wana oh maman na yo azanango et ça bien. Est-ce que c'est plein d'idées que ton amitié na mutu que na zolanda chéri na ngawana pour azamwa na gouverneur to pour na lingaka e. Du coup le fait que beaucoup le bango à tout moment na comme un peu na confusion. Est-ce que na lingdier ton azo c'est plané kaka pour azana famille à gouverneur, moi la gouverneur. Oui. Mais quand on réfléchit nango, alors donc qui comme réalisateur, il peut réaliser ma clip à Malébo. Ouais, même on réaliser ma clip à Malébo. Bon bien. Kéloïde, tatouage, douta, cicatrice, tache, Olingue Longwa, yaka na première porte à Fiki ne pas à docteur Djibril. Ce qui n'a yéboué, c'est que comme salami, n'a pas que bongo et salara nyonso. Te, n'a pas ça que avance. Yo c'est mille oïbsanga aussi d'informations toté. Tala, kotung sangate, ozomuna, n'a ce qui n'a libéré, n'a pas si nyonso na yebi, et que fungolo misu, mais t'es à zela na fungolo kasi. Ozomuna, moni na zo ebisa yo, moni mwana mwasi wana, na yo découvrir que ndenga zawana, abotaka, aboma mwana po batbayi bateka bota aboma e samwi panzana batbayebi. Oh nzambe na ngai, merci beaucoup. Ok zela zwa bongo sikoyo sololi bongo te yokanga bien. Tala, zala pembeni ya téléphone na yo pour l'instant la poste o confirmer makamya solo ibisingai. Tala. Oh mbongo, tala yo ndozawa, ozamvwa ma ya fina ngai. Te kende kasi kende. Ozane lo comme soutenir sale la yo. Te kende. Merci déjà na oso sali. Merci. 8 millions de naira kaka pour à découvrir ce que les lignes ezana fait et ezana vie dans le passé ya wa baka pour que y en retour ayako panzanteke. Est-ce qu'il y a solo pe wa maka abotaka bomaka mwana ke baka dans le passé o ke baka na basekele belé o ko bombela kabato makambo sala karamolili suka kozala kaka révélé parce que Bible lobby rien aucun secret ne restera caché sur cette terre. Alors malamu na yo oyebisaka muto oza ko compter sur ye muto oza ko vivre na ye yebisa ye vérité à vie na yo kita ye ayebani na kosala nango ebele to bomba na ba sekele si matango bolingo komata tant to koma pembe na libala ba sekele banjo bima mulonga ni musa ko lingala yete akoboya ne ko continuer parce que bombele déjà sekele moko c'est que mi balé misa to pe obombaki awa chidi choisate les faits comme la moi chaque jour les faits paya comme mituna. Est-ce que réellement alingaka chéri na yiwana, est-ce que réellement alingaka fiancé na yiwana na bolingwa solo to kara parce que aza mwana gouverneur. Est-ce qu'elle a une relation, est-ce qu'elle a une bolingwa solo pendant que yemo pas na bomba moyen na ye amenaka pe fini pas à l'aise. Yo pe mitunaka, est-ce que bolingo na yo evandi likolo ya avantage à relation te evandi likolo ya motema ya vrai bolingo l'amour vrai otolobaka kibaka libala et salama potobala tobala na une fois alors zoka décision par rapport ya motema na yo. Est-ce que yoki merci na fan zone de Malébo movie le 2 août oyo marche de loisirs Totambola, Tobimisa Maman Toki, tout c'est là. 4 ans, ça s'est fait avec Malébo Movie. Na fan zone na Mobimba. Yo poligyo participer, benga kaka numéro za na ces écran. Toi ebiso parce que ça sur réservation, to kozala mingité. Est-ce que ba simbingai? Nini lekelingai? Na comme na beto ndingi nini?
nakomi na beto ndenge nini wana aza komituna ye alalaki na salon akomi na beto awa ndenge nini Sit down and have some drink. te fanda omela ta mweloko fanda oyo moninga ya wa amaka ye mpe azalaka mpe yanke oyo aza komela yango boye ndenge nini mama oyo eza sucre o oyo aba ya sucre te oyo eningisaka te oyo epesaka matempérament te fo mela eloko oyo fo melaka biloko mwa makasi oyo ebetaka kankau tala biloko nazolobela yango oyo te ngai nazalaka na oyo whisky moko moderne te mare afo melaka bwaka efungolaka baesprit mama tala walai eza na eloko moko nangi nayebisa yo mais yo kosala effort ya kocomprendre mais il faut promettre ngai ke okocomprendre yango est-ce que problème eza est-ce que eza likambo etali wa amaka moninga na yo mama pardon tala wa amaka afukamelaka motu te nga mpe nafukamelaka motu te mais par rapport à situation oyo esengi nga nafukamela yo parce que ça likambo moko eza très grave mais nasoka koyebisa yo te mpo benga na moninga na nga to mpo oyina ye naye koloba ngo mpo na bongo te ngeka mpo oyeba te zela nga nayebisa yo eza nango important te ofukama omoni moninga na yo wa amaka tala sikoyo tekutu te nayebisaki yo nazoyebiso nasepelaka na ye parce que sikoyo akomi kotouche motema ya mwana na nga ndenge nalingaki alors mutu moko te to situation moko te ekoya kochange façon namonelaka ye mama ozoloba boye nanu kutu oyoki nga te ntango mosusu mpe okosilika eza na eloko moko te ekochange nga makanisi na nga sur wa amaka nakochange te mama naloba ngo nanu ntango mosusu ntango okoyoka okosedeside malamu ofanda mama nazosepelaka nde nazara nde nafandi boye ta problème ngo eza ke te antuka olingaka moningano mingi yo Okay, shoot. Tell me what it is. Bon, loba kasi likambo so eza nini tala problème ngo eza ke problème ngo eza ke tala bambula ebele leki makambo esalamaka o lisolo nini abeti awa toyoki yango te suite fin yango oyo place mosusu te okotalaka malebo kaka awa nalobaki tika kobenga ngai oyo nasali to oyo nazosala etali yo te eza na baaffaire na yo te tika vi na nga kimia oyo afandi kimia boye ndenge nini merci r moko merci awa basekele awa maka elingi ebima est-ce que oyo bayebisi ex na ye est-ce que eza ya solo boni yo boni naza bien tala bolingo ebandi kobotama awa baplan ya mama ebandi kosimba ayaki na wa maka lokola mwana mosala awa wa maka akomokoma mare a palin oyebi oyo nazo ressentir moya nabomba ngo eza te esengeli nabimisaka yango nalobaka yango nga pe nini yango ozoningana boye nini problème eza ngo bunda te ngai ebitumba te o te oyebi ntango olalaki olotaki bandoto te ndoto ndenge nini te nasalisi nango baje bandoto mabe eza nango te ozokima nini zala calme yaka zongawa te mena kobunda te bitumba eza te zelanga nasunga yo ok yango wana mare yango mona coach oyo nafungoli yo vérité ya le passé na ye est-ce que eza même le passé oyo moto auti kofutela 8 millions kuna kaka mpo bayebisa ye tala nafongoli yo mais sikoyo lokola nafongoli yo yo fala koloba quelque chose ovandi kimia boye ekomi obangisa ngai te kobanga te ekoki nango olobi kombo nani makanaki kombo na yo wana kombo babenga ngai mais vrai kombo na nga bose eza kombo kitoko donc makanaki kombo mama apesa ye te merci na ndenge oyebisi nga nyonso en tout cas napesi yo merci na ndenge ozwi le devant ya kosunga moninga na yo mais oyo tikanga na girango madame olobi nini yango kosala kasi
osala kasi nini te ndimela ngai ekokende bien. Ok, problème te mère likama ezala te bon nga nakende bula te ok wapi te mama nga nakende bula naika nafongola yo po lobi ba vérité soki ye omona nga fote ke nini me nga za posa pe wa maka abala mwana na yo po esala nga bien mpo nga mpe libala yango mpe nazala ok na feti yango okolinga kolia nini mais biso tokolingaka kolia mais bino mona botiaka babiere mo boye mais ifo bwaka mpe ezala mwa bwaka mwa gene esalaka bien mais ifo nakende mama ozotala nga boye nakende to nazela eloko mosusu eza te eloko mosusu eza te te komi tumusama te madame nakende Makanachi maman good friend. Oza meilleur ami. Omo to sengela zala na ye. Wa maka. En tout cas, za chanceuse oza na moninga lokola yo. That's mugu no. Te wana biso ba ya nde to yebani ndenge zalaka. Biso ba ya to teka na manevre te. Eloko moko te. Ba ya te banzele biso na biso banzele to teka na manevre te. Na kei d'accord. Kende ko na ko bula. Merci. Na grâce patience okito malebo apesi mbote olingo zwa dédicace show na bande passante na biso na lobby koto nanga makambo ebele te yo tinda kaka kombo et puis tant oza kotinda kombo éviter ba commentaire ebele parce que ba commentaire wana nyonso to kokoma yango te ba kombo ezale ebele chaque fois toza ko sélectionnaka bo pesa biso pe bo rendre biso tâche facile pour que tant toza kozwa kombo na yo toza tant ko effacer ba commentaire te. Comment juste combo na yo peut-être na madame to pe abana d'accord wana to kolekisa ngo po bozali ebele ya kokoma. Merci awa mama aye est-ce que maman ko yebisa vérité yango oui oui na ye maman je ne pensais pas que okoya lelo bon na ye déjà awa pe na za déjà awa. Est-ce que moi si na yo chéri no akala wana contacta ki oui maman contacta kinga albi azana posa rendez-vous na ngai. Est-ce que na bien est-ce que vous êtes prêt ya yoka makambo azana ngo ya koloba est-ce que eza ba vérité to eza makambo ngo boy est-ce que eza sur wa makanda zo kamona yo te maman te maman pona ngai makambo so stangu se sa maka na vie ya wa maka avant ka kuta nanga ezo concerner relation ngane te lelo mais est-ce que ibisanga nano ndenge nini oza ko arriver à maintenir relation ya boye par rapport ya ba caractère na ye na yope mobala kimia en tout cas naza fier de toi naza ma fier de toi mais siko naza na posa ko sola na wa maka seul ngana ye kaka soko ko permettre ngai. D'accord, maman. On second thought. Je préfère que Zala. Je pense que Zala paie mieux. Yopo yoka oh nazanango ya solola na ye. Wa maka. Awa, est-ce que le garçon Mobali a kozala capable à supporter vérité à les passer à wa maka? So did you try to look for him? Réellement. On sait comme effort y a les solutions. Oui madame. Oui maman. Na me kaka, na sala ka effort. Maman na sala ka effort, na sala ka vraiment fort. Na juré. Batu nyonso ona tunaka. Mutu moko tayeba kata nini komela kaye. Na tuna batu. Na tuna banganga nzambe. Na tuna banganga kisi. Na tuna batu nyonso. Na tuna est-ce que akufa to azana bomoy. Mutu moko tayeba eloko ti lelo. Sikoyo. Obanda ko zela kan pour que oyebisa ye to yebisa ngai. Banda ko zela ngonga nini yango réellement. Na ebité maman. Na ebité. Maman na loba vérité. Naza capable de koloba vérité nyonso obozala ngo posa koyeba loba. Na juré. Na juré ki nalinga ki te botika la koyoka makambo yo. Nalinga ki te nazala ki kobanga. Donc on nga ki jamais que bisa biso. Oui maman, vérité zabongo. Nalinga ki kozala capable de 15 jours que bisa no vérité na ngai. Mais est-ce que comme fallait que loba, to zo lango solution. Te maman. Naza ko penser que ceux qui na lobby, nyonso kobeba. Na ko perdre nyonso. Te en tout cas, ils ont débordé, ils ont dépassé ngai. Situation où ils ont dépassé ngai.
mobala ko décider nini oyeba vérité ya mwasi olingi lelo Chidi naza désolé nzoka botaka mwana ngonde ya bungaka atuna baike atuna la police atuna bato moto moko tayebi te soki ti lelo mwana ngo akufa to azalaka na bomoi mais abotaka trop jeune Chidi naza na posa ko décevoir yo te Chidi. You're late. Oui, retard. En tout cas, oui, vraiment en retard. Maman. Nyonso oyo awuti koyebisa bino eza lokuta monene. Ye. Azali mobomi ya bana. Eza bongo. Wana eza l'unique information oyo ye nango. Ok. Te zela na katango na mukuse. She got pregnant. Azalaka na zemi. Akumbaka zemi. Abotaka pe mwana mobali. Et puis a perda mwana ngo. Maman. Tete. Zelanga na loba. Nenga zawana. Ako bongo la makanisi ne après. Il peut kena ko luka mwana parce qu'il comprenait que mwana na yaza ye. Aluki mwana. Mutu moko tayeba keska mwana kei. To nana yiba ye mwana. E banate. Te maman. Kaka bongo mais ya azalo lenge. Ya mwasi oyo alingaka bana te parce que maman oyo aboti mwana na ye abandonné mwana na ye moko. Te siko yoka. Nenga zawana azalaki musika kozala maman azalaki na 15 ans muto ba violaki muto ba violaki na bato babomaki ba parents na ye ba sentaki ba tchaki na âge à 15 ans te yebisangai na 15 ans est-ce que koyeba ningi babokolaka mwana nini balengelaka mwana to ningi ba protégeaka mwana yebisangai yo ngoko zala capable ya ko assumer to ya ko gérer situation wana. Maman, pourquoi okoti singa la kati makambo? Tala, chérie nanga, eza vraiment simple. Eza simple. Un jour, esengili oyeba kibo maman ndenge zalaka. Et puis, malam oyeba vraiment. Est-ce que réellement olingi mutu, to olingi nde oyaza? Il faut bien positionner dans la relation amoureuse. Zela oui. Zela, avant que na bosana. Parce que sikoyo denga zawana alobi nyonso approuvé que yaza na problème te mais denga zawana yo peto yo kisango denga zawana tozana ba preuve que ozana yo mwana ya ex-gouverneur te okosaka biso kombo na yo eza Eliana te eza kutu kombo nini kombo na yo kiruka yango kombo na yo moni vérité bimi hein. Hey! Tezela, oui. Kutu, la police ezalaki déjà awa. Basalaki kozela yo, ba mema yo ba kende na yo. Parce que osailaka identité ya oyo yo zate. Parce que moi nango so mona awa, aza victime ya suka. Maman, nazo comprendre te réellement. Ozo bengi kaka Eliana. Kombo na kiruka. Denga zawana. Asa basi oyo balataka identité ya batu ya mbongo pour alinga pe batu mbongo pour que escroquaka bango mbongo a vidéo compte sa banque soka vidéo compte sa banque allez akimi mboka msusu a changé passeport a changé pe identité yango tina okotikalaka kokutana ba parents na été nini maman na zela nanu zela maman. Est-ce que réellement na ba relation to zalaka nango? Est-ce que toyeba na réellement malamu? Maman, kiru. Kombo na kiruka. Kiru. Dala. Loba nzambe nanga lali. Tala loba nzambe nanga lali. Poso nzambe nanga zakia kolamuka. Desikoyo. Tala. Siko yebisa ngai. Siko score est combien? 1-0. Nanya gagné. Tanga combat à vainqueur, tanga combat gagnante. Olobi ni beti eli kofi. Tala. Olingi na boma awa. Hotel mpozo zela. Na boma yo. Encore wa maka yazalaka yanki. Chidi. Oui maman. Na yebi. Tala. Oyo, otika kutumbule teo. Omoni li kofi wana.
moi sur les sous maman nazo se rappelle on a déjà liboso wa maka yanke na le passé na ye Chidi te koki et koki comment baka le passé na yo te parce que biso mibali tope basi moto na zaka na ba fantasme na ye moto na zaka na ba goût na ye ebele ba mikomisa ba lesbienne on soit disant pas en tout kemba mais au bout que ça na ba garçon mususu et ça na mibali mususu a se plaka za na moi si moko trop athlétique est-ce que on est repoussé comme lesbienne Sorry. Ke baka na ba décision ma bête aux zones na vie Speak proper English. t'es là ou tu koloba anglais ya bien maman yo peut que oui na yo ki alobi anglais moko ya bien alobi ki anglais qui enquêté mais te mais natikala jamais koloba te que na loba anglais ya bien natikala jamais ko wanga nango te batu nanga te na loba pété maman wow wa maka maman est-ce que ba makambo so ko bomba mezali ok zela et kaka loko moko I have a degree from Laspote. Kai Wow. nazaki gradué nazala gradué wa maka et choqué yo oui naza choqué No more surprises. en tout cas ko réserver linga sous ba surprise te na le passé na yo plus de surprise yep sanga vérité nyonso d'accord yaka na viola kai na 15 ans akokaka kobokola mwana te mwana bungaka alukaka mwana ngo atikala komona ye te ayeba peut-être lelo akufa to azana bomoi est-ce que ko juger bato na le passé na bango est-ce que yo zanga le passé alors na relation amoureuse oh monique comme ma relation amoureuse sérieuse toloba na vérité ton di manandenge to viva dans le passé parce que ni yo ninga mon côté a ko effacer le passé na ye azate alors avant que rattraper na relation moko erokende musika erokoma de plus en plus sérieuse malamu avouer moninga tika moninga na décider ce qu'a sepela kozala na ototé suite fin ya film na biso ya bolingwa ghetto ya ngoyo kaka ndenge na la kakibino lobby film masikezali pesa makambu avec Zubi Michael na Merci Johnson lobby même heure même chaîne koraté ya ngote malebo lobby koraté ya ngote makanaki boss ya ngoyo on sandeni ya boni bino tala wana semeki na ngai te yaka ko panzanga no sangote ngala kota mutuka nazana loko moko na ebisa yo yaka yo moko yaka tika bayaya na yo moko kota na mutuka yaka tokende kibana mama leki akoyiba telecommande lobela ye soko robondo ya bokondo atika telecommande tosi sa filme na biso na kimia awa mobala ye kozwa moninga ya mwasi na ye ya sika kasi tosalaka pe effort na ba prison na biso etika bilembo mabe te na le passé parce que le présent komaka le passé est-ce que landi film parce que mutu nyonso te a cause opportunité to cause chance que malgré le passé na ye kozala salité akuta na moto malamu parce que zana ba ebele ba le passé na bango pe landela le présent na bango pe compliqué à venir na bango yango vivaka prudemment ke bakana ba décision kozwaka et puis be chèque na yo kolatisaka ngo kaka batu te soki na komi boye faute ya moto boye kosalaka bongo te assumaka ba responsabilité na yo. Merci na fan zone de Malebo Movie le 2 août biso wana na nzela marche de loisirs tobi misama motoki to mela mo eloko to passer ba bon moment. Merci na fan zone na ba accompagnement na ndenge bo accompagner nga. Merci na bon tonton Yannick Mangala. Merci na Zebesen Utemberg Blaster. Merci na Grâce Kitoko la patrona. Merci na Balbine Nzongo. Papa Simoland de mon thème ya mama Lisifuti. Oya yoki noze boye ndenge nini? Awa ba maman de ba timbeli. Ba maman de ba comprendre. Ce qui moi si azu pour ça ko sanza boye. Ba ngonde ba sosoli, ba yebi nini ningi ko signifier. Kasi na pesi pe merci. Na bandeko nyoso baza na ngana Malibo Film Academy
nalobaki avant fin de l'année bokomona bilembo bokomona mosala oyo toza kosala na cadre ya cinéma ndako ya malonga bazwaka ngonga mpona kotonga yango malembe tukwendila. Merci pe na bino baye boza koencourage nga de 4 coins du monde. Merci na le PDG Papi Impia na Nzamu na Madame Nasha Nzobo. Merci na ya Willy Moucheni. Merci na honorable juridicala Oscar Maritou Wap Maître Blanchard Mongomba na bo sanité mon vieux Sylvain Wechi kuna na Londres. Merci na ndengo landaka malebo ye potala rangai na pesio. Merci ba oranger na makala malebo apesi bino. Merci dans le futur. Sikanel Soko, Kabinelu, Zambe Koko di Koko, Masolo Tali, Masolo ya Kobongisa Nzoto, na double promotion, veut dire double promotion nouvelle technologie, ya machine laser, makamu ya kolela, et Silia, machine laser, et na solution, pour na kosilisa, ba problème nyoso ya peau, ezali ko écraser, banduta, tampon, tache noire, keltos, peba cicatrice, batatouillage, pesa kaka cabinet nous confiance, okozala jebedesi, onyokwa mimingi, ne bakeloïde, to peba cicatrice, evimbaka yo, bakakakakataka yango, ezongaka, tout oyo, grâce, ya machine laser, okodétruire, bacellule, keloïdere nyonso, machine, peba produit ya kitoko, epesa melibino, pona kobongisa, taille, veut dire, okoma taille ya guitare acoustique, ebongo bino batu oyo, mabele ekwe bino lokola chaussette, bopesa biso confiance, ekozonga sa problème kitoko lokola ujana, kaka, na cabinet nous cosmétique, na variété bozene ya wawa, ya ta métis, ta marron, ta banane, ta clair, carré dentaire, mauvaise haleine, mine comme un jaune, yaka awa, na cabinet nous, grâce, ya ba produit, ta ba machine, ya kitoko, na mwetali, infertilité, ya mwasi, tope ya mobali, pe maladie na ndenge, ndeko, bongo likambo, ya fiche la consultation, eza na 10 000 francs ya pamba, potuni ngai cabinet nous, ezwami wapi, na première porte africaine, na commune ya Lemba, na ekeko ya muki africaine, oza mobile, tope, bobanga biso numéro zali, affiché, bokana bino. Merci Nabino Banso Bozoki opportunité à côté à la film Oyo. Kaka ndenge otali parti oyo lelo lobby partie suivante ezali komanke yango te toujours nazoloba tokutanaka toujours na la tranche la plus suivie des films nigériens interprétés en lingala en Afrique centrale avec Daddy Cœur, Malebo Movie, le sexy boy, la voix angélique, 25 fois champion du Congo yeyo, Aeli Biso système à 1308 code à succès code ambongo code à moto au Symbiosiki yangonde ekotambusa biso kasi na lobby weba maman na lobby boye na lobby le 13 août oyo anniversaire nangai nako bakisa mbula moko nako pusana na bompaka nako pusana pembeni na liwa parce que chaque fois to bakisa mbula moko to pusana kana biso nde pembeni na liwa o kokima yango te parce que ato kimi yango biso nyoso to kokende le 13 août oyo na lobby le 13 août oyo ezala anniversaire nangai message appel cadeau soki penini kasi nyonso ya malamu ekouta pa na bino ekosala nga plaisir oyebisa malebo joyeux anniversaire ekosala nga bien soki pe ba cadeau ezali na koboya te parce que eza quand même mokona botamaka mokolo mama Lucie maman abota malebo ayokaka pasi pe abimisaka nga na mokili longonya na ba maman longonya pe na ba papa po bango nde basala ke tobo kwama le 13 août anniversaire à malebo ba cadeau na bino et vous avez vraiment les bienvenus. Merci Penabino Bozoko opportunité au talangai. Merci Nabino to kutani lobby kobunga bungate soki au perdre programme na yo benga malebo numéros affichés na ces écran na kopé sur programme pinyo se koleka bien et tikali nanga se kolobali lobali yoko kimia o mabota mabino to kutani lisusu kaka na film oyo ezali koya Shana banane sana Shana manana mayana saka
Dibidi badia duda kandia da basha. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters.